Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et DMTV toujours en avant. Alandi ya DMTV mbote nabino esengoza ya biso ya koyeba ko retrouver bino lisusu na mukolo na lelo pour que tokoka ko échanger sur sujet moko ya actualité o ezali ko préoccupé en tout cas baimboka ndenge toloba kaka bana ya mboka bazali préoccupé un fait social sujet moko sur justice sur politique ndenge actualité ezali très riche na mikolo oyo ndeto tolobela sujet moko sikoyo mais pour permettre qu'avant toi aborder fond et sujet na biso to kokanano ko rappeler na bino pe na biso nyonso tout que sengeli na biso to continuer ko tour barrière oyo bakondi ba pesa kibiso na cadre ya lutte efficace contre maladie ya coronavirus ezali ko continuer propagation nango pe ezali ko boma. Je vous assure que maladie ezali vrai mingi bazali ko douter na mboka na biso mais maladie ezali tomi batela po ete prévention yango ezali seul moyen efficace pour lutter contre maladie wana bitumbezana omolai tomi batela. Actualité lelo tolingi to solola ko rappeler les choses na oyo promesse ya chef de l'État oyo visiblement ils a sapé lelo na société monene lokola ya régie des eaux boyebi que chef de l'État pona ko soulager population na ye a décidaki que mai ya régie des eaux pendant 2 mois population a fouta yango te ezalaki ko concerner mois ya mars pe mois ya avril to solo ki déjà moi sujet to lingi to rappeler yango to zonga lisusu po ete to mituni question ya koyeba pona nini ba décision ya chef de l'État Félix ezali ko tosama te pona nini ba congolais ba kondi misusu bazali ko tosa décision ya président Félix te est-ce que ezali po ba bimisa ye mabe na misu ya population est-ce que ezali po ba laksaka ke bazali ko manquer ye po azali na charisme te azali mkondi moko ya pamba question na toujours mituna parce que eza normal te marambo ezali ko sala masoke ezali te pona koluka peut-être ko nuire na image ya ye mokonzi mboka est-ce que mokonzi mboka yemo azali informé na ba makamu neto toujours le bela sikoyo oyo ezali ko sala mais est-ce que ba service autour na ye bazali ko pesa information ndenge sengeli peut-être non alors pour comprendre lo tonito le bela na zo proposer bino bolanda avis ya population ezali population ya changu pe par rapport justement ya makambo biso tonito le bela bona suka to zonga to meka ko solola likambo ngo mo bientôt meka ko sala analyse to pesa point de vue na biso ni biso tozali ko kanisa par rapport ya aux populations et outil kolobasiko. Je rappelle que vous avez Rolanda DMTV ceux qui vous en ont abonné cliquez comme abonné s'il vous plaît que vous santé cloche allez juste à côté pour permettre à Nao comme notifier dans ma prochaine vidéo de mettre en ligne tout de suite après. Démocratique asenga bana ekolo Congo démocratique baso bayebala kofuta mosolo ya mai ya petwa te na tango ya bobomba bitope confinement kasi sima ya sanza mibale bandeko ya masina quartier de balamuki na tongo bamoni bandeko ya régie des eaux baye kotikela bango facture motango ya likolo sanzele kaki babandaki kofuta facture na motango ya se na boyetango bamonaki kamera na biso bazangaki maloba te toyoka boko sema mosusu ndenge balobaki na ya masina ya avenue unité tolembi facture na yebite soki mokonzi apesa kibiso mai ofele lokola nga nazanga moko na 4 enfants na kati ya ndako na nga mais facture eyelinga très cher eyelinga 50,660 nga moko toza bana 6 Menga nazo comprendre te est-ce que mokonzi apesa kibiso mai ofele to adresse ki bango ke bokangisela bango nyonso ba facture nyonso bomemela bango tozo comprendre te vraiment tolembi de préférence ba ko pingola ba pompa bango to kakata mai ya mokali to bana ko sokola to kufa na biso ke message na microbe na biso ngai nazana locataire te
tofutaka mai eyaka biso 9 000 8500 mais na minute olobi facture eye 22 000 nazala locataire te confinement na oteka te siko mbongo ngala kekuta bebo na kotwa wapi nakendaki kuna na bengi bango baya kolongola tio na bango natokaka mai ya mokali namela mpo na lembi na ngai nazala mbongo kofuta te bango balobi 2 mois tokofuta te maladi nano esili te ndenge tokomi kofuta bafacture eke ezalaka tolembi ngai facture ya mai nazaka ngai moko nasuka mai kakati mi nakoka na ngai te balonga kofi na bango nakoka te na boye makambo ya banawa na ngai alingaka na kapi bango nanga mai kakati mi nakosa kakati mi nango wapi nazaka ngai moko mpongo ngai moko lokatere te mai ezoyaka kakati mi nafuta ngo ndenge mi na boye na ngai nabaya olongola kofi na bango misala eza te naza na mwana mobali asalaoyo bini bomatisi papa alobaki teke lokuda maladi ya journaliste ezali komo bakisela biso mai. Voilà, boti kolanda wana réaction mingi ya ba maman na niveau ya commune ya Masina ba maman bazali na regret ya constater que chef de l'État a pesaki batumai ofele pendant 2 mois ba ko comprendre te que si ma 2 mois wana facture est doublé tôt et triplé elin kolobanine elin koloba très clairement que ba kondi ya régie des eaux ba tosi na bango mokonza mboka te pona kaka ko sala lokola qui va respecter moi pendant 2 mois monika facture était donc maïza en ofele mais tant kaka 2 mois ici li ba récupérer tant on a surtout ba bakisi kutuna moi bonus na ba facture en de manière exorbitante solo la ka yango déjà na moi analyse msuto sala kimbalele ki mais to monique trop c'est trop ba réaction zali ko continuer et zali kaka na machine atende beaucoup ko croire c'est tout Kinshasa oyo à vivre augmentation inexpliquée il y a facture ya mai et doublé et triplé pour certains et sans explication explication est claire ezali que mokonzamboka décision azwa ki bango batosi yango te bango bamoni que mokonzamboka il fallait pas ça là où il y a ça là qui mais le kola bakoki ko reprocher na mokonzamboka boete balobai kaka tokozwa bango na suka ya 2 mois wana pe tokotindela bango facture moko ko sala très salé pe ba osala loko moko te parce que population ngo o ya Congo ya zalaka na kaka passive andima na kaka surtout bakofuta mayuana et c'est honteux analyse tout solo tout ça lelo ezali quand même pour que ceux qui ata parmi bato bakoyi koyoka biso moko koyoka za entourage des chefs de l'État baso quand même décision moko batelemela bato régie des eaux ce n'est pas normal makambo bango bazali ko sala parce que mai ezalaki ofele pour la population mais ezalaki ofele du point de vue à régie des eaux le chef de l'État na gouvernement ilunga inukamba ba pesa ki instruction très claire pour que bakoka kofuta na régie des eaux barrière na yo bazalaki na yango pour permettre à faire face na ba souci à production ya mai pendant période oyo parce que ba ozala quand même na moi déficit côté mbongo et lingi koloba te que mai ezalaki ofele parce que l'État kofuta yango kaka donc l'État a pris en charge ba facture ya bato finalement soit régie des eaux escroquer bato c'est-à-dire que l'État kofuta mbongo ya ba facture ya bato mais yé a facturer na les sous bato soit alors ezali kaka ke batosi na bango mokonza mboka te. Et donc, Bokondi, il y a Félix Tshisekedi, ezali Bokondi moko yo bazali kotosa yango difficilement n'a pas c'est nous posons la question. Pourquoi Batumingi bazali ko se comporter boye et pourquoi chef de l'État a koki ko tikape batu ya lolenge wana boye parce que bolandi bien na image wana bosoka mutu muso azalo ba Félix Alongo alors que Félix Tshisekedi a pesa ki na 2 mois ya mai ofele ayokana ki na régie des eaux que na lobi na bango ofele mais na suka bino boba kisakaka comme ça bo récupérer bambongo wana après non wana ça ko boma population une population qui est victime
mine déjà à mesure oyo chef de l'État a joué qui n'a cadre à lutte contre Covid-19 batu mingi bazo sa le souté boyebi yango et donc tout si va revenir exacté beaucoup se rappeler même que gouverneur ya ville ya Kinshasa a senga qui a supplié qui pratiquement na ba bailleur ba koka kozala indulgent vis-à-vis na ba locataire parce que yebi que batu baza en difficulté à ko s'acquitter na devoir na bango wana ya ko futa ka loyer chaque mois parce que la situation est compliquée et difficile. Comment pouvez-vous dans les conditions actuelles boya komati sa facture bo doubler yango de bomati yango de 100 à 150% au kindokite et ça normalité et tozali na mboka oyo eloko ya boye emati. Vous ne voyez personne réclamer, calme comme si c'était normal. Est-ce que ça complicité? Est-ce que chef de l'État Félix Tshisekedi a régi des zones nationales basalande boye pour récupérer bambon na bango pour l'été ko futa bangote? Mais ce qui bongo sakani na bato parce que ce qui appelle ça qui n'a 2 mois de gratuité. Facture ngai ko continuer ko ya na prix na ngondenge yaka. Mais oyo siko 2 mois to futite brusquement facturé yé ba matisi yango de 100 à 150%. Je dis bien ba matisi yango de 100 à 150%. Et ça les ma wapi. Bomone yango wapi. Makambo aboye kaka na mboka na biso. Vous trouvez ça normal? Imaginez que les loyo ba matisa prix à transport de 100 à 150%. Donc transport penza et longwe nango 500 francs et comme 1000 francs et longwe 500 francs comme 1500 francs. Imaginez quelle sera la réaction de la population. Imaginez ba matisa litre à carburant de 100 à 150%. Quelle sera la réaction? Il y a Batou. Et ça l'a caté. Beaucoup que ça l'augmentation à 100 à 150%. On est à Kindoki. Et si le chef de l'État ne réagit pas, ou les services, en tout cas dans son entourage, ou tout assimilant, on a complicité parce que les alliés ko boma population, bobi que ma ils a vie. Bolandi na ba image où les alliés makambo lobami ils a très choquant. Moi personnellement je suis choqué. Batou ba recommander ba senga na régie des eaux aya ko pikola batio na ye ba préférer ba melama ya mokali. Wana mai ya nini. Déjà mai ya régie des eaux quand même propre et bon ce que mon kali wane aux nini puisque l'eau est la vie hein ce qui aux humains moko ezali il y a bien bon ce aux humains bien te l'eau wane aux suka la vie. C'est la question que nous posons. Pourquoi la décision il y a président Félix Tshisekedi les autos samate pour la nini Sengeli ba décision à président Félix Tshisekedi et tout ça parce que Azali Mokonzamboka, le garant des institutions, le garant des bons fonctionnements, yaba institution, Yenda Zali premier citoyen Nabiso, le premier magistrat, Yenda Zali le premier militaire, Yependa Zali le premier régi des Oana. Alors, bon bozo sakana batu, ezalakate o eza vraiment coup de gueule et tout se pelité, eza esengoté, makambo ezo sala manamboka oyo, on continue à charger la population. Et c'est malheureux. Hein, ça, c'est un constat. Ce n'est pas seulement dans Massina. Toujours le bango bien. Et Zali na ba commune union surtout des régies des oies se comporter boye. A Matissi ba facture naie de 100 à 150%. Oyo ezali koluka ko sapé image ya chef de l'État population et monaye mabe ko kitisa côte ya chef de l'État oyo azwa ki décision oyo wana. Je pourrais même dire que ezali ko s'apparenter na escroquerie parce que l'État ko futa mbongo wana ya 2 mois na nisko bango ba récupérer ni. Mais ba makambu justice il faut landela ba makaba boeti. Hein? Société va y du jour au lendemain 150% de plus. Est-ce que Zalaka mon monde en wapi? Zalaka te? Tokomi na suka yali selon na biso. Soki attitude na biso peut-être na ndenge to sali moi réflexion ou choqué bo limbisa. Mais c'est parce que sujet et même moi passion moké parce que biso surtout aux victimes nango. To vivre na Kinshasa, to vivre na République démocratique du Congo. C'est vrai. Gratuité à moi, ils allaient concerner dans un premier temps à Kinshasa. Pour d'ailleurs te retrouver peut-être trop juste été parce que Corona s'étendre dans la grande ville, Moussou, pas y Moussou peut bâtir confinement. Ce serait aussi mieux de penser à la gratuité à Kuna, mais au vu et expérience à Kinshasa, peut-être inutile Bassalango. Ce qui vous sepeli, la réflexion tout sali, ce qui vous partager opinion oyo. Au biso to lobby to s'aligner na oyo bandeko ba lobby botike la biso like moko ce qui peut se peliter peut-être pour l'attitude na yo nous sommes désolés. Bo s'abonner na chaîne ODM TV
bobo santé ko cliquer na cloche juste à côté ko permettre na bino bo zangate ko zoba notification sur ma prochaine vidéo, prochaines analyses, prochaines réflexions, prochain coup de gueule au tokoyi ko sala bamba lo bese belé to bo santé que coronavirus ezali esengé na biso toko ko to sa ba mesure barrière prévention nzela moko kako tozana ngona lelo poto mi batela. Merci ndebo pesi biso temps na bino tozonga na sujet mususu to traiter pour na bino. DMTV vous dit au revoir.